Capage TV. Capage TV. Tu condamnes Coco, vraiment tu condamnes. Hier, bakundi mobali dimanche, lundi, à mon bête bandika. Bango sur tous les deux camps ya combat ka Joana, bazana tort. Basi bazora maloba nengo na te liboso mibali. Bango tout ezala ba l'autre o bazala suna pululu te, ba botela ebana. Ezala yemo koko. Bango tout ba beti à côté. Capage TV. Ce qu'on a zo mitu na Cédric ngo basola na Mike tilelo. Mais ceux qui basola raté, pourquoi a un avocat du diable? Ceux qui basola raté, pourquoi il faut avoir les devants? Te wana nda kosine wana bato wana udo wana tabana nga batala ki babi la manti papa. Capage TV. Na mama ikalambai ceux qui commis sous plus avancé boy etinda sous kanda ke peine la zonga parce que ceux qui peine la zongi na ebité Cédric ça longoli bilamba na ebité mbalo au sala nini c'est ka ozwa mboa pena zo kota mboa. Capage TV. Bakenda elo wasali za condamnable. Ba fente bana nzambe, c'est pas bien. On ne peut pas encourager ça. Et on ne peut pas admettre que mamba bon eleka. Capage TV. Musulman linga remorquage de. Vous allez aller à Banzete na ba café na ba mila. Ah, baby qui va musulman. Yo sommes na ba chrétien na ba café wan. Bawaragate, ba musulman général. Bon que la zone qui ça je. Wala ba seki ça lo wa bela mfumbo. Azo seki ça. Yamo ba café na ba bilo wa bela ga. Yo a boniment. Merci na biso nyonso tolandaka Capage télévision boze belé bozo s'abonner massivement na Matabisi TV kuna ya mamsusu pe monde mususu do yande monde différent bo s'abonner massivement ba oni spalinga Cynthia Capage bo kene mbangu na Matabisi pozara anda kuna biso. Merci boze belé bolandaka biso et merci toujours na Mbuta pour chaque analyse batu nyonso bazo lelo Mbuta lo bela pe Capage benga Mbuta ya mingi na fin semaine mais lelo to bendie férié awa mukubwa yetu analyser pour l'actualité pe ezanga raté. Bienvenue Mutalika sous en rouge. O bobeta le bio beti pena ba couleur. Mbuta ba couleur. Ezana nga couleur. Oh pour la tezaka ba couleur. Pembe na blé. Ah. Na salé Bobette Imboyo ya Bobette TV. Chroniqueuse moro vraiment très polie. Ndetse ka ba chroniqueuse musupe bazara ba poli. Yo sigoyo qui général no chango bena nevre bena na internet po yo bena nengo kenda na ba question mami le la cosa. Non mais en tout cas na sepeli pe na pesi ba ndeko na tout ba internet ba mbota trop surtout na couple Gary Tamako et Manonon qui vuvu ba on bazana bochum na Bundes donc bazana bochum soki bochum na Bundes donc na ro pe sa précision nyon sauté couple wana niveau to solo na bango pona mambo au débattre na émission où les cas précédemment en tout cas Gary na peso ba meilleur vœu couple na yo na maman non en tout cas ba mota trop Gary Tamako en tout cas bongonde to lingi Obengi ou apporter un plus pour écoler sa mouton na cerveau. Vous pouvez faire un peu de conseil belé ou ba couple faut bazala ranango. N'engé pe kanga pe na lobele mamba ba couple la fois passée en tout cas to kena nga ndengwana. Merci pena Cynthia na opportunité, merci na batu tout au balanda émission précédente, merci na batu tout au ba komeli ngai au pe ba critiquer ba l'autre camp, ba l'un l'autre parce que ça kaka balance côté monde bazo critiquer côté Mike. Côté au monde a pas critiqué côté Penel mais batu mingi ba critiquer de côté Mike. Côté Mike ba bi ba ndike legi trop. Ils ont continué côté pas. Biso to yebeka esugi la wana to la mwana tonga boy. Oh. Ba tindeli nga vidéo mo non na fongole onte
Si vous avez un José Moulumba, le beau gars de Birmingham, monté maman Beni Bassa, a tindé une vidéo sur le bambuta, yo talara vidéo na mechano animation. Oh, ils ont dit banani. Oh, boule kaka peut-être ya papa ou mbato ya kofi yo tchara animation. C'est comme ngai olena tela contenu na mitali te na bande déjà animation. Tant on a bandé animation, ils ont kende vers tant etoni na cliquer gabo. Oh, kasi Cédric ite ibodo. Albina go tangu simfweni mabina liboso mabina nasima. Oh, me ve José. Clip on dit mabina ronde boy. Oh te ya lonle bilamba na kanda. Azo bina on wala do c'était une blague seulement. Mais nangana loba que Cédric côté akena makambo akena on plus loin ego quoi sa combo ya Mike Kalamba est plus bas encore que les gandenge et bandagi liboso na ba réponse. Ngato betaka analyse mo avant o yuto leka o elanda o eleka wana na pesa ka idée na lobaki teke net na imposer to net mutu mo donneur de leçons mais na pesa ke idée na lobaki en tout cas na ka ya Mike il fallait vraiment bavana na kimia ba loba trotter moni ndenge pené la salle émission so ba lobaki logo te et que Mike ayaki asengika pardon. Naba maman est belé majoritaire au basilika qui n'a qu'à neti violence conjugale. Balinga ki bal ata banga bazara na kanda me banga balimbisata muke ba yoka ata. Mais avant déclaration na esa la madame disons avant speech na e babe en speech Cédric a da otumbazam na ba propos na e. Ce qu'on a zo mitu na Cédric ngo ba sola na Mike tilelo. Mais ceux qui sont raté, pourquoi a un avocat du diable? Ceux qui sont raté, pourquoi il faut avoir les devants? Tu wana cosine wana bato wana udo wana tabana ngaba talaki babi la manti papa. Donc wana au moins gréco linga beta lege chuku takange dans plateau. Lege chu bambota trop lege chu pe fier yega ba masongi songa bato nde batala ke trop lege chu songi sikona na loba boy manque ya nini ya te manque ya manque à maîtrise ya Cédric et koki ko bote la Mike Kalamba ba mabe et belé parce que est remonté et baki sinde dose ya kanda surtout ya diaspora nanu avant tout le ba ya bana mboka po bana mboka internet est tala manette na poto penate to bi ke to pera ba mega ba nini ba bloque belé ba tala mais ba bisu to ba ki diba mais ba belé pe ba yebi passe na Facebook et zo naviguer pena tout le temps senti na Mike Kalamba numéro 1 actualité actuellement Mike Kalamba ceux qui nze monter René Bongo. En tout cas, je n'ai pas Mike Kalamba dans les 50 ans. Parce que si je suis mon avocat, mais vandi penane actualité. Actualité, l'équipe on indiqué l'équipe ma case. Pené la niati dembata, il y a tindi Cédric Azong ici et Penel gana litoi. Pour til l'homme doit gagner combien ça Penel. Naba papa, bazagi moi penchant mon côté Mike et belé ba région de Penel. Pourquoi? Manque à maîtrise, il y a Cédric. Ce qui vient effectivement, Cédric n'a Mike Kalamba, il va souté. Mike va porter Cédric plainte à Kangisaï.
Pour ce que tu as bien, il y a mon Mike. A comme il a porte-parole, mon boy. Il y a moi aussi, Yvette, na Cédric. Yvette, na Ebigeza, Nebino Bassi aux Alarate, ceux qui ont chauffé, contrôle les Ararangote. Peut-être que vous se contrôler tant que vous dosez. Tant que vous PC, vous conseil, belé, vous se contrôler. Mais na côté na chambre, na été. Nous a condamné plus Cédric parce que Cédric c'est un homme. Na ba situation boye mobali bana mibali nde bakalmaka et alors beaucoup de couple bazo bunda bana mibali nde mutu ba dosage makambo ezonga normal pe moi ça banda oseka moi ça zongela sourire banin déjà nanu makambo Cédric asali et là qui si déjà que ba makambo tout Mike asali ba olimbisa gete et pour tes za na makambo mutema qui sait nani atali na microscope to na micro esprit que Penel a une Mike. Penel a mon apoto, ça a grandi en Europe, né en Europe, je crois né en Europe. Ce n'est pas Kenda Europe, na âge mais a mon apoto. À moi, aux États-Unis, na Europe, grandi aux États-Unis. D'abord, bah tu belé tant au sola, na ba critique, na ba nini tant ba okomelanga to, tant ba zo benga elo ba liboso, o photo yeba. Bango bazo lobanango mais ngape na yebi parce que na kina pe poto mais o mukili fait retenir bana o bakola de l'autre côté il y a mer na océan et ça comportement vraiment mon côté na bano bakola na biso na mulunge na biso climat tropical c'est vraiment différent awa moi respect à culture ezala moi trop respect à moi coutume ezala moi trop bien que ba misu bakota na bango bakoma na bango Android ba impolitesse pezali ba ka ezebele mais moi pourcentage ezaka moi plus respect renyaga ba propos pené la tenaki mutako tenir en Congo ah eza mwana moko boye ayoka asu ba parents pena troté soit akoma luka vie na ye moko abanga asu ba parents soit mwana moko boye ayoka ane conseil te agangela ane ba parents soit donc bako to couronne on a façade belé ba facette belé mais ce qu'on kuna na poto est normal moi na ko lobela parents foi aux yeux et puis parents pa yoki bien que ba parents me soupe ba démarrer avec bano mon air moi petit anan kangina porte yo mon ngana auto master ta akengel na fenêtre ba yoki te police te ba to ba yoki te donc yo zo ade ko manquer na yano neve ngade so da lo banevala na théâtre mo yano yagando 1 plus égal combien oh égal 7 yo o moninga perdre no ta er mo biloko ba ko yiba ya baba mbatani za na mikili er mo pe ba couple pe ba bagara na ba ona mikili mais soki moi ça mutema makasi nda ko benga mbila mais basi msouvenons mon na wangani na e pa lo biteto bundi na biso te ngande sane koelenga ya mbodi likole vimbi to eloko koelenga to esala ki beto na koyaki na chaki mai do abombi wana sko bolingwe rene po masela a composa nzembo mon album ya kala ibwingi na wenge fazo ane tikala bato bele matata na bitumba na bolingo ezali mbonge ya l'amour na lango na moto oyo lingaka yo bena jiba kala emeli atonadi vous comprenez donc eloko wane yebani na ngo depuis la nuit du temps na Congo to yebi yango to kola na ngo ke couple babundaka misu babundaka discrètement misu babundana mona miso abato eyebani en tout cas soki mwasi moko ameli mbondo ke banda balingana na mobali ne babeta ete c'est que ba bête na ba dans le vide. Ce ba bête na ba dans le vide, c'est que ba bête moralement. Pour na couple, moi si na mobali ndike zala kaka. Alors soit mobali azana maîtrise te a démarrer ma kofi ba sentir ba nini meza mabe. Violence conjugale eza mabe. Que moi ça commence na ba niveau ba ya ba cicatrice nengona en tout cas pour nga Penel la linga Mike so linga Mike te depuis salamaka mbele bakanga Mike pour Mike aya poto rien ne manque à la tiba photo on a depuis temps bakanga pe Mike ozomona mais so asala yango te e ko bimande ya ko bimana ba photo boy po batu ba lamuka ezalo ko ba chiba tu ba pile batu ba lamuki eza po linga Mike e mona na pena ka linga Mike makas et puis na limite que Mike a beta mbala moko
Koko matina niveau ba cicatrice wana seke mai ka beta trop ndega ezala nango. Mais amela na e mais bana poto pe keba. Ezana bana misupe na mikili wana banda kola na baniata etiante. Que ozipole pena tien akabwe pena osi yo muto betinga mama ou bien yo muto betinga papa et comme peu problème. Et ça peut na misusu a olukana mo pe problème te mais etikalié. Ozomona. Même peu na Congo ezana ba couple misusu baza dou ba kolisa bana mo ba beta raté, mobile pas beta ni moi c'était mais attention, moi ça zo ba d'aller vide na chambre. Oui, dans les vides. Yo, ça va. On a moi, c'est mon rideau. Maman, c'est les mani mon jagara. Musu kuta olobelo te. Asal ka neta nga bima fente neta nga bwa ke logo ba bwa ki neta betika. Kamata kuma nima. Moi c'est mon bah. C'est pour ça que tout a mutu na fenêtre ngono. Kasi yem tapeta kinga violence conjugale. Ba violence conjugale ngana mona ngeza na 3 catégories. Physiquement, dans les vigiments, le rôle est dingue, c'est les mani. Et puis moralement, il y a moral de ce que ça m'a baby. Vous m'écoutez, ça a une violence conjugale, il y a mbata. Qu'est-ce que la violence conjugale, il y a moral. Oui, que basse belé dans le bagango la fois passée, bah koufa pour un souci. Oui, que belle chose. Moi ça sali gaffe. Quand ndenga yaki ndenga lela loso na made so ça bon. Moi, ça a télé, c'est bien mis sur le pas rien. Et puis, bon, ça va me ralentir, on dit robot. Tu peux me donner l'eau à boire? Moi, c'est pas. Pas que les gagner la gâte pour aller. Ça va, chérie? Na bonne chérie, na bonne faut finir à peine. Bon, comme ça, il faut bêter. Mais rien. Moussou, ce donc. A créé un film, yo moko moral et kufa na palais donc ozo modo ti ozo vandi sa même batuba lobelo ozaka ya kotonda te tango otikala yo mo muteme vimbi estomac epai obani ko mela ba kisi ti okomi ko konda ti omona mwasi msu kaka na souci akufi mais mabe wana uteza plus que violence conjugale pour to yebi na couple to sala malin et l'autre pour nous couper ça qu'on s'est complété et puis basi balela dorlotage on a évité on dirait ba poupée beaucoup la ratato nous n'a pas boé c'est que bison se to cola et ça moi c'est ça mobile mibal to cola raté ka o mona na ndenge nini na ndenga désordre ne tant to za bana mike pantalon na est ceinture na ouest pantalon ni chaussure kuna wana nde pena to changer raté atoke na ndawa Sassou Nguesso président de la République mo amna Antoinette yango dengese kana ki président pantalon kuna na likolonie ya deko ba matala ngo kaka kuna wana sila raté et fachi ndinga zana yo kazi pena ndinga za président do kaza au nom du gouvernement cravate na est cravate peke matin étagère au nom du référendum du pays, chaussures étagère, bah chaussures parce que m'a dit en mon étagère. Aux assires. Facha yara penadi fana la ta chemise à blessé elle était ma Denise. Ya yo mec qui président na yo ko chaba chemise en désordre. Na c'est la classe qui mama na ngaye. Somo. Ezala kaka. Ozomona. Violence conjugale ezamabe. Mais bino moko basi mboluka bandikango. Et surtout remorquage. En tout cas, na ebisio, kasi wana eza loi de la nature. Tu encourages en côté, mais ça accident, il y a travail, il y a service. Pour couple, bon ça on salate, bon la bana, bon kola, bon vendre sa idéologie donc accident du travail. Bino ne mutu boluga makamona pour comment vendre moi mutu basala. Oba do pete ke longi 2 heures d'Italie boso miroir. Po banani batala bangembo to ba irondele to ba mboa ba ligaranzela ba tu batala yo. Ngana yo na kama mi basi msuso bonga na sa on prend mbali nga lukuta. Yo za sir mi bali ne bazagana do azala azu moi sina cheli boso moi sa otambula zonga sima. Ya vera chérie ça va. Te ba cha ngopo bo bima kitoko. Bozala toujours beaucoup la raté. Skoko kola raté wana mibali na biso nde ba yuma na ba misu na biso nde ba yuma na bino soki misu moni il fait betara libaku to senga pardon sima to encourager te
mais mobali n'avoué yango walai bon nakata bakata walai te n'avoué yango na miso ya Nzambe mobali nyonso o aza en forme loba za na problème à réparation to aza na garage mais mobali tout o aza en forme soko amoni Kapache ne mobeti bandika boye en tout cas blague à part milimo fait télé na volant ko batala moi aza volant mazo loba soko aza na ba maîtrise de soi ah mais ma image quelque part adultère déjà donc ce tolobi les masoub les plus consommés dans le monde des adultères on a évité bino basi so pe bolula mibali mais basi net biso pe yo tali gauche tali droite mingi te so za déjà na papa bana otala mingi te mais ya bino ata moi ça za pembeni so moni moi faut mieux que boba nani ba peti kana miroir bino c'est normal donc tala pour bo peti kana be pamba te donc nana lobanini par là na maman et kalambai so e komi sous plus avancé boy etinda sous kanda ke pene la zonga parce que ceux qui pene la zongi na ebité Cédric ça longoli bilamba na ebité mbalo au sala nini c'est ka ozwa mboa pena zo kota mboa. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. Mais parce que déjà abeti déjà ndika oyo parmi les balles on a préparé la bêta assis chargeur assis chargeur mutakala wana kazi assis chargeur oh fille moko vana ete na lobine ah yo po sepe na image ngo na sepe na ngate garçon azani amte ambe bazo triquer karamba triquer ambe bisa mai karamba ingambu mais ça fait bien nga basi. Donc nous avons bini ba mabina li boss mabina na sima na salle publicité et puis bazo sepe la na bango on buta d'autre part au finga garçon na mazape ça va ya de ba tigle no publicité pena ya kerigol go bulula na bino ga et puis attendez mabina li boss mabina na sima on dirait ça que on a encore des publicités vraiment Cédric non, abati awati. Abati. Ayebaki. Ayebaki ke zalandika. Bonde na olo bage wara penel da filmer nga wara penel da beta kindika. Atapa côté moro. Obike na mona ka batu bakosa mais première fois même obike na ba mi ke ba lege na okosa. Première fois na mona mutazo kosa et reverser pena ke okosi ça Cédric. Mutakurre lege chuto kama kine nzela modo tanya kama bizunga pe parce que bibi nzela mungu donc akena on bien te omoni et surtout côté Kalambai azape na papa azana maman azana banoko azana bakoko et tala ba luba niveau ba se respectera surtout ba âge avancé si go ba yo kapena que soi-disant cousin à Kalambai cousin na yo mambo ba ba yebi na bango te banga ke na mona angle mususu no yebi na ovani pe liboso caméra elle m'a séduit oh amvuta ki ngai oh adomina ki nga oh asala ki boye non lukuta ya lukuta do lo wa sisi ko cartouche tout siko soki pene la bi bon na ya to biro boya ako ba internet ya kasi soki pene la e mabete quand on a subi l'eau, on sort au bimissage à Kalambai, au bateau, on même qui diba. Tu vois que Kalambai, tout si ba yebi na ba on kaza remorquer, à remorquer ba péter, à remorquer trop, à une expérience à remorquage, à comment sentir noir 7e dan, pour côté ba cheza côté ba sentir noir 7e dan. Te sugate, bateau ba leki baza. Hey, Kalambai. Azo formation pas moto. Si comme tu appelles ça formation, ça na sentir combien. Oh, bango nyonso nde bazana bazo ba formation, bazana ba père spirituel ya remorquage. Pour avant bango baya
otolobela makambo na bonzambe mpona ndenge na biso bato ya satan boye biso nzambe ayebi mawa na biso ato remorke olobi nzambe nabeta ye libaku limbisanga mais siko moto aza kobeta tolo ngai nde mwana nzambe ngai nde mosali ya nzambe do badomestique ya pere na biso mpo biso toya bana nzambe siko bakalambai bamoïse bato nyonso wana basoni baza bana misala ya pere na biso ke basali ya nzambe baza banani yo oza nani mwana nzambe siko basali ya nzambe baza banani badomestique ya pere na bino moni bango nde siko balingaka basala effort na miso ya bato babima basaint sikoki sango elekaka mwa pourcentage moke yango moindre erreur biso to totyaka miso mpo eloko abongo soki héritier auta kobeta ndika esali makeyele neti kalambai te nga namonanga badébat te ya makambo héritier ke oyo badirect bato oyo basaleli yango ba 1000 vues ya direct namona te ke badébat pene zwi bajour boye namona te namona bato bazodébattre bazofinga héritier bamiso bazokotela ye mais ezalaki na vague oyo ya kalambai kutu te moto kuta abeti biso ndika amikotisa makambo ya sex tap ezaki Cédric bon pibisa yango mpe eke nango malunga eke nango mpe malunga pena te mais edendi mais image etikali bato ya musuni nini etikali bato basi mingi baluli yango mpo basi ebele na solo na bango ata baloba na kanda me na suka baconclure ane mpe mabe te miso na bo otanga bakombo moni donc yango nomoni na bino kalamba ifaza na garde fou fo abenda bandeko na ye oyo baza na ye matoi surtout oyo bazwa courage ya koya liboso ya micro boye baloba na kombo na ye abenda bango moni neti skit ya bete mpo oyo abetaki wana eza pardon te eza skit kaka moni mwa skit bafrançais ebele yoka mwasi moko yango ye mai kalamba alinga kolakisa biso ye mta alobaka français koleka biso tala français akiti voi ndenge yo oloba ene émission asintanga te voi na adopta yango wana voi adoptive mais voi na ye ya remorquage ezali mais voix adoptive yango wana siko il faut alobaka abongo ti bon osani mais il fallait akende plus profond asenga mpena pardon na peniel nano fallait pas généraliser pour moto asali problème plus pur eza peniel oui abwaki mama bane mais fala vandaka wana asenga penza vrai pardon etanke mwana nzambe nakende nango neti mantekaka bapakoli na lipa epuis eleki nango yango bato basiliki ozomona azalaki mpe na humeur te falaki vraiment senga yango me nayebi te so asengi pardon mosueske ozalaka na mosuni ozala se nzuluki te bapardon se nzuluki so osala neti ndini abeta ndika Cédric to ndeni ekalamba ye mo na mutakala ekolimbisa mpe bon ou bien tout ça ndeni kasi toyebisa nini te il faut que tout bela faut tout bela balakisa ngo na TV et pasteur pena pasteur mo ya vrai azwi penza atubeli basambeleli ye penza akomi siko mwana nzambe solo po liboso azalaki mwana nzambe me ya okengelaka na fenêtre neti mwana mobokolo ya nzambe mais siko fo aluka pene elongi ya nzambe akomamana mwana nzambe ya solo en faisant en étant esclave ya statut oyo ya pona parce que statut oyo bango baponaka wana eza na sacrifice akosakana te otiki remorquage oyebi eloko ya liboso eleki kuna mokili oyo eza remorquage siko tika na remorquage eza loko okufi te eloko okufi te siko sacrifice ya ndenge wana oyebike babouddiste basalaka yango surtout kutu babouddiste te me bato oyo bakapena na banini na bakage soki baplace babuda bazalaka wana basambelaka baka bakovo ya totika ya de musulman et musulman ya bafrappe te ya solo pena wana musulman alingaka remorquage te yango te na biasaki te baliaka banzete na bakafe na bamelaka me mingi ba bamusulman yo somona bacrétien na bakafe wana bawaraka te bamusulman général bonke nazolakisasa te wanaka basekisa alokwa mbele ya mfumbo te azosekisa yango bakafe wana babiloko babelaka wana te yo abonima
De nouveau chez Capache Télévision, ma fille est bien, bah on va chic chic. Et mes chic aïe biso ba sac, il y a première qualité, il y a bien, il y a bien, il y a bien. Bah bien moi s'il faut sac vous voyez qu'on est dans un sac nanga bien. Contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique. Livraison à domicile, en ligne. En tout cas, achat en ligne les alliés. Aimé Chic, azana pour la livraison, la bino et basak, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Maïgena Tanga, Aizate Poise Belé, Yé Atekaka Kak en ligne. Aimé Chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou Atekaka Basaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez vos alas de cité, sac Nyon sur la marque. Vraiment Aimé Chic pour la qualité, il y a Solo, PA. Bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. C'est qui me kuna personne mon arrêt partout gaga botolo baka être humain faible être humain ezaka faible donc yango moni to mema masumu to senga ba pardon on évolue quoi donc mama Mike Kalamba ina penel ezo senga penza na minute oyo Mike a se racheter et loga ezo senga yango na soka oyebi soki vena Mike wana ono ale akobota courage wana mais na ndimite ka no ala po et kobomba na zo bomba na eza ba non noir un bon noir attisé pena miso le noir rouge avant de nous liboso caméra basi nyos bazo chamu na on internet bazo michoa Mike to limbisio Mike to limbisio pour moral bazo ma miso kotanga mais azokoka ngote na ebite so azokoka ngote soki so ni soki za problème nini mais Penel ça gagné quand Penel va gagner pourquoi parce que Penel a démontré dans marque tout que on a le besoin vrai a démontré de choix exact de on a biso eza identité nae eza personnalité nae eza pe statut nae donc à ça l'un fort à se racheter donc en balobani ko double en français au double en français à se repentir à confesser tala jazo linga kosanga bazolo bako se repentir ne ndinga na tanga te ko ngam na sala littéraire à se confesser et puis ko se confesser wana batu ba mona à travers ko se confesser a lo baba ndika tout a beta et tant au senga ba mosco pardon il avait si pour et bandike zo continuer ko bima na oki ba Vanessa mo ko bimi na ndako ba Penel ezala te liboso et après ko senga pardon na do bandike zo yakaka toko yoka so bandika monsieur bimi do ngana lingi ye moko enfin on le souhaite ezate ngana lingi po na monopole te eza ba idée to pesa Mike statut nae personnalité nae identité nae akola vango ye moko pour mutu moko aza sena mokilo azate wa ina Mike lo wandoki batu tout ba sala ba remorquage ba nini batu tout bata bandika mais bazo finga sko komi kitsana na ko se confesser nae et ko memae na ko se repentir ko se repentir wana et ko suye ba salité nae tout banzemu ne continuer ko teka mais so asali ngote et ko memae vers ruine ya carrière nae a risquer même qui pasteur on a ça en bien et plus pire encore ce qui vraiment Penel a lobby à réagir à l'andamina et lobby la batte. Pour moi, souba lobby on dirait ils en a ONG à Maramba Bassi, bazui déjà Makambona de. Babi mingi bazui en déjà. Alors peut-être à où Elissa a déjà pardon, a confessé déjà et go ça la paix bien que ONG na on ne ba yoga raté ba okenega likolo. Et puis na yoki parazana en États-Unis. Et ça plus pire parce que ceux qui viennent peiner la ligne à réagir na famille na nenga mabe et ko coûter pe Mike cher et surtout azana nukuna donc il à cause de la peine a moins chance à bongo la pe makambongo. Merci en tout cas on est avec éclaircissement ya Mbuta tozu combat cage basa pour Loulou OK na sala na bango émission après susciter vraiment rage et pas moi si au yemo pour Loulou akufa na maboko na to bengi na kombo ya Coco. Comme si tu as en salle analyse sur ça, Mbuta.
Aujourd'hui, on est en anglais parce que tu condamnes pas Coco vraiment tu condamnes hier, bah conduit mobile dimanche, lundi, à mon bête bandika. Bah on est sur tous les deux camps, il y a combat ka Joana, bazana tort. Basi bazora maloba nengo na teliboso mibali. Bango tout. Ezala ba l'autre o bazala suna pululu te, ba botela ebana. Ezala yemo Coco. Bango tout ba beti à côté. Ils ont manque à respect avec famille à Pouloul. Une vraie manque. La manque ou bien le manque. Un vrai manque à respect vraiment la famille à Pouloul. Il fallait qu'il na place que Coco à Loba, qu'il fallait ne comme on est à Pouloul à Loba. Je suis à Moubali alors. Pas cha kimia na mahambango. Pour nga na mona nga ne comme à Pouloul te ou influent. À lobby ndenge ba lobby na monité ils ont manque à respect au moni donc manque à maturité il y a tous les il y a des fins dans on a biso a réussi ça qui ko vendre ça vraiment bango maturité te pour soit réussi ça ko vendre sa maturité mais la vendre na moko mais tozali quoi donc ndé par exemple nga na mwasi nanga to na bana misatu les à côté zate ozomona na boka parachute te à côté bango nyos na boa bango parachute ba dinda na parcelle 3 bana ce que ça bien té et comme à niveau na parce que et sali soni et sali buzz te mais sali soni basi ba kozana pouvoir ya oloba bongo te place mibali baza il a une famille bon akufi atiki biso fait pauvre ndégonapso pour Loulou mais il avait parce que ça Tigibiso il avait une famille et la famille est présente et dans la famille il y a toujours un chef de famille quoi vous allez devant un chef de famille n'a pas qu'à boender il faut intervenir et ça bangoté soit bazana posa ya buzz ezala na moi ça pour Loulou ezala na bango parce que buzz en fouti bango nini et dendi na donc, c'était pas le moment où ça la émission. Même Ken n'a pas micro, elle pouvait aussi refuser. Dans limite quand on fait la moi si mon mon na makasi, azo micro côté ça est bon le bandé. Au somon. Bandé on a soit basi, bazana bazana respect, yagoya, peu considération yagoya, ba assister na bobsek ya papa bana na bango mais il fallait qu'il pas avant bazo décision il fallait qu'il se conseiller entre bango na quelques mibali ba kota ona ya bande kwa ya mibali na bango ba solliciter aval ya famille ya mibali na bango mais ba leki ngo sans ko solliciter pour ça ba solliciter qui aval ya famille ya mibali na bango il ngo sala maté pour ken peut attendre na tchaki mikona ba ngasa na bango te na pour ken ako sa bango na makaste azana pouvoir wana te do balinga ki yango basali et sali ponanga et sali ndeko tu salite lisusu ba ekutu ndeko finisa pululu bien mémoire na quoi ba honorer ngote ezala yemo Coco ezala l'autre camp ngana na kamo te parce que bango tout ba gafé Coco kutu ngana kamo et parce que ngana yebi bena que non moi si o akufeli mobali après enterrement aux ana force on a te bachelo micro pour ngana mona basi mingo bakufela mibali soki oye otunata oye opesa ta bonjour maman ha mais na voix bonjour et que sous parce que mon connaissance à mobali na et zongi c'est sous moi souvenir accueilli mais ok non mi souvenir kaoki boye puis na fula bangote bo sentir nga ebo te wana on autorise pas. Merci Mbuta to kende na biso na analyse na biso kitoko mona ki frère Michel Bakemba binisi ya Bedachou Eric Mandala en tout cas ba na nzambe ba sepelité ndenge ni kaka micro wana na mungongo wana nzamba pesa pona honorer nzambe danse mususu ebimi ya ba boss. On dirait qu'il recoupe n'habite soit nga kota côté kuna to ndenge nini sikoyo zaki sir nini ke ngana kama makambo na kama ngote déjà no banzembo bayemba plus matériel que spiritualisme que spiritualité olanda ngote
Maintenant, on a la plus spiritualité d'Alain Mouloto. À part Alain Mouloto, c'est Carlito. Carlito, il a un album moko. Na featuring moi sala na frère Morobo. Til il a mon album, t'es 22 ans ou 23 ans. Non, na mon album, t'es. De ans pose un bon de. Ah, de ans pose un bon de. Ba catholique na mon nouveauté t'es. Zaraba. Karabanze monaga ori 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 ra ora ora oria orindaba. Et puis un moment ba choral mais ils arrivent vraiment pas tout le temps. Vous savez maintenant nouveauté course n'a pas fallu n'a pas faire n'a pas hérité n'a pas ouer n'a pas donc course au pouvoir. Album né album. Et puis ça yogi contenu plus ils ont cher, bah ils la musuni, bah ils la plus spiritualité. Banzembo belé bimarano yorara, nzamba pe apambula ngana somba lupang, nzamba pambula ngana tamula makolo. On dirait nzamba comme na Bible pour kota lola faut tamula na mutuka. Batumbimba ko pambula mubimbeza mutuka. Eza lupango, eza bapoto. So yebise basanguzu eza ko pambula te. Parce que les copains les a voyage. Mais là maman moko ba sanguzo to maman moko ya nini ya mbatambengi kuna kotaba yombe mbatambengi. O memele bena mère on a zo prier na yombe. Oyoka arotara ba shandarba. C'était Satan qui est dedans là. Nous va prier na yombe. Et logo to côté ya bande on a so ba internaute c'est ça te ba yebi na bango ke tous ces frères là c'est des faux. Ba yebi tous ses frères et toutes ses sœurs là c'est des faux. Baza dans le vrai temps. Landa poye baraki baza dans le faux. Landa kaka nakoloba landa ba texte na bango banzembu. O comprendre maintenant que non bateau ba batute. Ba do balela mbongo, do balela donc musuni nane, do balela musuni ko leka nzambe. Des fois te. Et puis, il va comprendre. En fait, on a compris au Kala. Il y a un peu d'église. On a compris au Kala. Si on a compris au Ndénin, on a compris analyser. Pourquoi on analyse tout? Attends, tu fou, on a analysé. Attends, tout, on analyse. Attends, na KI, analyse. Vous comprenez? Si on a une étude dans salle à travers le texte, on a compris déjà. Vie donc bokati na bango na ki privé ezandengeni parce que il reflète ka si ko sala kopra moko pour comprendre ndeni bazala na betela ko lisolo moko na analyse moto sala kalami de kana fete Eric Mandala ka frère moko nikanga kara na eso pesi yan mambo mbote abetanga keko heureusement na bibisi la ki liboko te to yebana te banda to botama na to kutana te ngana yebani ke na mbutali kasu ya yebani sika nazwa karamoko ya wenge kosa donc on a eu 12 de 18 kara pere na émission et puis à quel fois ne pas être tranquille tranquillos après le temps va benga na podium allez oh Yesu oh nkolo oh Yesu na tella bien oh donc ndike na podium wana. C'est des charnels. Baza spiritualité, baza charnel. Et donc majorité. Seul moye babango na ba texte na bango nini bazo kotsa batu, bazo inculquer batu nini. Ne comprendre. Ils sont trop matériels que spirituels. Trop. Et c'est la majorité. Seul moye baba vrai. Landaka na ba nzembo na bango comprendre na ba texte ka mbamo que non oyo aza charnel te. Akoza na bobunge tanke mutu. On nzamba sala maza trop accro na charnel na bilo wa mukilité mais les restes et mon na ya ta kutu na lobby na ngate yo wasi ba internet ba Orlando baza ba dupe ba ebi très bien et le bana Jean David qui a mbote mo konza Coca-Cola mbutanga na linga osambela na TV na tout niveau linga osambela na TV poani oh si on a l'année dans la prédication, si on a l'aile dans la pongi, on a chama bonza tembo, on a quelque de perte, on a les lots de déplacement, on a vaillé dans la baoche la rappel libogote. Pour imagine toi-même comment église pour bandima il faut quoi ça battre. Na ebité so que utawa parce que avant wana tant on venait ba venir so ba kofi ba bandi ba no les sika pena.
tant ba fait na biso ba beaucoup ba na ba moloka et wana ba na rien. Mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède maman na sa le fond na comme la di la belle ka ponga na si na sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na katia misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde, kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye po na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Na yebite soki pena période en tout cas ezako mama oyeba te mais en tout cas to bana omona ona miski mona mesbo ba ezaki en vogue te mambo ba dans les vides ba nini ba kokoisa ba so mama obeta na ba mbata po muta koya na yoka sia oh muta lingo sinale pasteur ke mbate sui mais moi sinale zate sonia bandimi mawa trop et puis comment peut mon problème na couple moi ça kimi mbango akelo ba mamba pasteur o kutu mubal na yebite. Et à Bossani qui passer même dans remorquage. Quand vous avez le bango, on l'a dit comprend ma puta. Mais on excité sur pasteur plus en plus. So là dit sur jeep moi ma colono moi coloré. On excité sur pasteur. Ce qu'on get ka idiot na yo, mais na profit à pasteur. Pourtant au hôtel so abeti ndikate na minute on a bando lingelo boule. Ando préparant. Tu vois un jour ba bimena pasteur. Et belé ba sali berero na likolo ya couper sa confiance na babiloko wana donc to sa sous confiance na nzambe te mena batu pe balingi via musunilo wa yomo kaka c'est pas bien. C'est pas bien franchement. Vraiment. Donc continuer donc biso na aussi ça DJ Abdul na prison avec azo préparer show na ba prison tout le monde a une vidéo azo bina ngata bien stress et puis kangi DJ Abdul kuna ba prisonnier na biso danse na na instrument na kangi au Sega. Vraiment franchement. Au Sega te, on a besoin de place à bien te. Faut ne te réconforter pour azala la morale mais c'est aussi. Abdul. Nielo ne sezira. Asira va danser à prisonnier. Faut voir va danser. On doit va langue. Abibi c'est la remet danse. Dara sega te me fait gara sega Abdul. Blanc pas faire yo sara ki on poto sega. Tika pika ada sega la. Na segi na yo te na segi ma mde salami. To sambela ndeko na biso justice et ça à retrouver liberté nae. Mais ngala sepel na Abdul po aza courageux. Ça motivé vraiment. Ala kisi pena que no aza na stress te instrument pene chame. Ngala zono mituna na soma instrument na prison.
ezala basala orchestre na ba musuku wana boya frère mo be balu ya pasteur mo be baloué na kata prison po bamba na ngo pasteur mo na place 5 $. De beaucoup louango mais ban frère bien aimé Abdul faut payer salaire. Non en tout cas Abdul courage et l'accipena que ozo kim sa stress c'est ça bien. Moi je l'accompagne dans cette idée là. Ce qui pas bandi ko asala ata cheba répé ata chaque jour. Boté ça on le voit maison mère. Rep à coulisses mardi, mercredi, jeudi à public. Comme ça, il y a coulisses, on va répéter dans le combo. Il y a un grand chanteur dans prisonnier. C'est la vérité. On va faire talent, un single, à partir de et René dans la prison, directeur Bayogi Mahoumta Bimi. C'est la vérité. Non, Abdullah, non. Mamba Sali na Bangui, c'est un artiste. Pour artiste, c'est belé dans la prison, Mawe Dominara Bango. Mawe dominaka ba mikoma neti neti bana mawa neti bon ba lobara na moi courage so ba ndeko ba etala mais Abdul Bena bien swag linette propre bo sentir tenir ko douter rap ba prisonnier pe ba lesa donc azara pe abibe na lar et ce qui peut mukonza prison ba ya ba yakuza bazakara mo wa sepeto Abdul ya au fouiller dans ma poche t'es na oboa na rap non mais Abdul félicitations et puis courage tozo sekayote mais to seki to sepeli ko sekango ezaki na ndenga ko sepela pour na acte posé donc au laxi venant que stress exact et c'est comme ça qu'un homme peut surmonter les obstacles ozo mona yangonde donc en tout cas Abdul na PC le mbote de la part de mon vieux Willy Mandala 3005 esprits en direct de Nairobi pour tant de talent on a tindelier abina petit na fona produire Abdul na tout niveau produire ndeni mdana ka prison abino to lukamna studio mobile net ba Gilen Tamba na to côté na on a prison Abdul a sali son na ba prisonnier na clip mais clip na limite ba autoriser mais il veut Willy Mandala en tout cas a sepel na kangama Abdul te ma sepel na idéologie qui sait que toko dénicher pe toko décrocher pe toko longola toko découvrir pe souka na talenté mo boyga na bateau mazo sala wana eza capital eza capital en tout cas Abdul courage on est ensemble avec toi Frangin koto Clarisse Tanga Muyembi maman Fofat maman Tessi motema Gilen Ngante ma direct de Paris alors ben on a transmettre ba encouragement naé aux ala mobali au surmonter en tout cas et là qui c'est la vidéo que aux appels mobali en tout cas félicitations DJ Abdul tout le monde fait frère David en église na concerné à boy ya bakenda nde na silisagité bakenda elo wasali za condamnable ba fente bana nzambe c'est pas bien on ne peut pas encourager ça et on ne peut pas admettre que mamba bon eleka non lukuta en tout cas na bible na lukuta eko ke bongote toko moni biloka okende boye yango e osala ke ti na lelo ba propos mo bima ya bien te pona ba ndeko na biso eza komi fingisa d'autre part so lingi mbongo senga mbongo normal Eric Mandala kabaka ko pesa yo abeda chou aza social a opesa yo senga oza mutu oko senga oza pe na mbongo te oluka mbongo yango moni babiloko aboye so to yoki ke frère a remorka ka momi mo apesa ke ba 10000 to kamwa te ozomona donc ezo la qui ça clair et net que c'est pas du vrai c'est pas bien on a encourager biloko aboye te oboni ngana ke na église te mais na banga nzambe pona souffle de vie apesa nga déjà na nous souffle de vie place na mona ke non toko sakana makambutu mais toko sakana nzambe te so ba jomo ba ye ba sale kiri ba monela ra bino na banzele na bino pona ba mo ba fitilité mo boy allez besoin encourager pe mon ndenge beti ndika do biloko aboy c'est pas bien même Eric Mandala ndenge azawana na limite ka sepel na acte wana mais peut-être abinika ka lo ezaka influence abato mais za condamnable ya bien te okumisa mutu pona likonda ozo oche mutu na place nzambe do nzamba ngo yaka ko représenter za souta po Mandala pas ko autoriser ngote ye monete Moïse abeta on ndenge ndika abeti tolme a continuer Mandala na clip abibine figurant o ya timba timbi mais yesa asali benda skilo
bendaskin na masculin ozo comprendre c'est moi si bendaskin ozo comprendre et sali pe que tina Eric Mandala esprit bendaski on a nenga ki frère na ba sœur na biso aye nani Trisha azo pe cadeau Trina azo pe cadeau et uta pa Mandala yo che ngache o comprendre ya ça ozo mona ba cadeau et pesa marango mais oye komi bena ya boye ya bulani caméra ozalade mais wana beti ndikat wana beti ndika elakisi bena ke ya aventurier mais oui to benga ngonin ba o ba yoga ba kondena ngo yoga to pexi mato ya batute mais comédien mais oui batutu bazalaga na ndimite ke basepela o bena ba croya kana nzambe bena na vrai na ndimite basepela ba bimana ba ima même si vous avez un nzamba on nini po ebo ozan oyeb se bena fara bo frère gafe bilo ana ngasonga na zaki ona ke elmo na kezo micro na nenga comedy ndeko gafe bill nde mutu fasala ngo Clinton yote po akenena ngona pula machuda mandangi ya bill so akena ngo Eric Mandala na Bedashur o santi tol il y a visibilité, il y a vis-à-vis, il y a coup de tête au Kauki. Et dans le mandat, la peine est faible dans l'Ombaski. C'est que Sanza est belle. En tout cas, faux. Et ça vrai. On est à gréco-romain. On encourager Davido. T'as l'image. T'as l'image. Davido dans l'église, va mettre un louange, mais. On est moi à 3 ans, c'est quoi les alibés la maman? Abimane kay umeli. Moi à 3 ans, c'est c'est pas la unité. C'est pas bien. C'est pas bien. En tout cas, dans mon année 2020, il y a bien. Il y a bimisi la biso bilo et batama. C'est que nanu esilite. Oyo sont ndiga mo ebeta minangola. Il y a frère moi boti trop ya bota 3 bana na Angola. Kuna pardon badi. Sika boy. C'est ça. Innovation vous doit éviter. Comment bota songi bazaba venturier. Oh. Venture. Bon bazaba venturier te bazaba ventrier. Ba ventrier lukapa te. On est comme ba ventrier bena. Oh. Ba vrai ventrier. Voilà, il faut que news Angola. Look at it. Ça. Namora weli moi sina bisa fali nani Nathan. Baza. Il va y avoir comme ça. Aweli moi sina Nathan. Non, on va commenter to yasima. Merci Mbuta héritier Watanabe abeta qui tourne à Lubumbashi to aussi les sanayango. Oui, asali featuring na DJ Spilulu. Azana succès garçon na katanga to ba respecta gaé. Abisaba mais Spilulu même banzemne beta makas na kinawa. Na tanzemo renia boy mutaimba na Swahili bo aboka elo mona Swahili. Nzemo beta kuta renia na baboata Spilulu. Donc, à Benagé hérité, ça fit et puis hérité c'est pour 3 jours seulement. On a besoin parce que fallait agrémenter l'eau au monde boy. Je n'ai pas bien saisi l'information, mais à quel point featuring na Spilulu. Tu comme la souka. Comme la souka, moi bah remerciement bah petit temps là bah on va love fort. En tout cas, naza ouvert na mabanga siko. So lingi libanga benganga po belé ba déclarer mbuto boaka batute, boaka batu 5 6. Bon, ngana yaka te pona kokumisa. Na yaka pona to analyser ba fait ba mambeli ka la société. Mais o ba sepela ndenge na loba ba kombo na bango. Numéro yangwana. Ba benga te ko solo là et puis et ça va bien. Donc et là on a le barara. En tout cas Mike a ça l'effort à se racheter. Et ça va bien pour la image nae, pour la personnalité nae, pour l'avenir nae. Soit avant le silence est au bout de la été. Na makambo nenge komeli boy silence est là sur la place. Et ça que c'est dévoilé.
loba mabe na yo ba yo kelo maba limbiso parce que bato tout o ba olanda biso sur internet toza ba sumuki na monité na internet soki internet moko ya bible abatami quelque part azalaka na frère o Jéricho moko boye to Thessalonicien moko Thessalonicien za mutu to mboka Nana no raisonner kutu sur la boti mwana na pese comme Thessalonicien na no kanzeza komba mutu bon en tout cas o tu balandinga na pese ba mote na Jean David qui a moté mokonza Coca-Cola ye na bossa na kete na 2019 asunginga trop pour na mamna bangulu sœur na Clarisse Tanga Muyembi maman Fofat sœur na Yesa Katia Mima Mondele salon Hop Air na Londres Venanga Lucien Chamos, le boss de la résidence d'Acacias na Brazza mais à Paris et couple Gary Tamako et Manono Kivuvu na Bundeskuna na pesi mamba mota trop Yaouli Mandala 3500 esprits les Siciliens Kada ya Abdul Yangwana ebisio déjà ningo loba na ngai en tout cas et puis je salue je peux pas oublier surtout le président Dédé Moupassa mon dépasse grand prêtre en tout cas toujours Sokiga Sinte monsieur Koti Mdaliboso atala président Dédé Moupassa honorable na mon honorable église pour le 16 na peso ba mota trop en tout cas ba tout au balandi biso na minute na bosani mutute je vous salue vous tous en tout cas on est ensemble so na lobi mabe bolimbisanga soki na lobi pe malamu on est ensemble donc oh toi moni moi nkoko soto moi nini abengi kande to sala gato a commis to sali critique ensemble et puis ekoko li sapé makanisa en tout cas côté Peniel maman Kangana nous frein tous les nous pardon Abdul et anani yoga ya Mike Kalambai mais côté vraiment ndeko na biso betaki ndika kuna pe Eric Mandala en tout cas bimi aventurer sali bienté yo pe senga pardon so sengi pardon te en tout cas basi batimbelio pour internet ezo kosa soutenir ba TV moindre erreur batimbeli ndikano obimi siko etikali sujet ya yo aboti si 3 na Angola na abotoli nata mwasi ba weli mwasi na nata etikali de ya foto beta ndika. En tout cas, merci Mboutali Kassou. Tu sais vraiment l'analyse et ça vraiment bien. Il y a on surtout clôturé dans une semaine. Tu reçois Mbouta semaine au Ezali Koya. Merci d'avoir partenaire Nion soit oiseau Lela Cynthia yo ba publicité belé en tout cas bon la Ramondel était poigne comme Mondela côte sa publicité publicité belé ta RTN c'est bon aussi porter côté à la moi bon on a bandiga de Caribe bandi boy. Chez Djonga à Paris. Otala koto salon kindindikiti otala ndini boedero esala ya yonde ba bude okolia bango c'est ça yo soki boe tolaka bango kasi la ngo tolé déjà si tu veux Jojo Mandiki na pese ba mota trona bosani Ve Jojo Mandiki mapata to ko mitolis ko ba partenaire ezara e koti mbara moro eyeboye vraiment en tout cas merci na ba nyonso balanda biso ya dede mon passe ya ekutu balobela raté so monio amonio ka maman bonjour Cynthia, bonsoir. Moto Nzambe. Yeliko, hein? Heliko système. Ah! Cynthia, vous aurez Heliko système. Ah, pasteur. Pasteur, pardon, petit moto Nzambe. Donc, Heliko est kitara na tarmaka Cynthia et pas Heliko est kitara te. Merci Pastor Padi Petit Motola Nzambe Pastor Padou Motola Nzambe to linga bino mingi entre beaucoup supporter on a nyonso bozo monana aimé chic partenaire Sifloge partenaire to ya kato somba ba matériel non bo monana tena bibo sombela biso ba matériel botinela biso ba micro ba biso bazana na bonne foi wana maintenant na monana ngate ke Cynthia kende na Lambert système pour gens c'est belé ça mikolo moko ka mamboye somba olinga ba analyse Mbouta bien sûr to lembi ba félicitations to lembi ba merci to lembi to nalinga pasteur John nalinga Mbouta nalinga te
somba matériel eza deuxième main de bino bolo barawana somba trépied tcha na agence tindela Kapashi télévision wara boromona ta boyebisinga longola ba partenaire to kolongola mais ba partenaire nyonso na ba on ba sala ke to somba micro moko yebisinga Cynthia somba micro mi balé poto lembi ona mbuta bo partager ba micro to na ba micro cravate muso to tchara to tchembuta to tche mais sentir peut entrer à ba micro ezaramo un moro boy moi eningara entrer moro bo pesi biso bino bo na poto kuna boy ba système ebele bo tinda ba bi technique basé belé même na ordinateur ba mais na bi marque on a mais au quotidien ordinateur obetinyo ce ko bima wana otindi ole ozalaka osinte ba te ba wana nyonso ba partenaire na biso to pesi Christian Mouyej voilà partenaire na biso azoya Christian Mouyej mwana ya papa na biso Mouyej Manguez Mons so talika ba Kapashi biso ato ba côté kuna koto pona bi ke secteur eza na mbongo to tchaka ngo kate Luala ba Lubumbashi côté wana to mona ba minéraux to mona ma nyonso ya biso to lobi to royal Luala ba wana na makasi ya Christian Mouyej ba partenaire à solo ya sûr bozé belé boza partout bolinga ro tcha Cynthia po numéro yango wana ba partenaire na biso to tika bango te à chaque émission bo ba no homona vraiment ba ro ba na leka to nga kuna na za bolingi ba produit na bino yebana bo monto sala ki vente ya ndaku ma hamboze belé fo le kana Kapashi télévision bo te dire biso rigueur te to ba no yana ba partenaire na biso to ata 10 partenaires 20 mundela zo koti sa biso pe to zo koti pour grâce na bango to za vraiment na ba gens et belé ba tu belé ba to ko pese no ba détail mais tous vraiment on a besoin il y a des partenaires beau s'abonner beau aimer beau partager l'émission na biso merci na Joe Mystique na caméra merci na assistant Bobette merci na Mbuta merci na Batonio Spazala qui a assisté biso pour na lelo tous ceux qui wana beau s'abonner beau aimer beau sanate Matabisi TV avec Cynthia Kapashi branche il y a Kapashi TV Kapashi TV